Abonnez-vous massivement sur Poulimédia Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. Émotion et consternation ce samedi 9 janvier 2021 au funérarium de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Plusieurs cadres et militants de l'UDPS sont venus rendre hommage à Jacob Kabeya-Fundé, compagnon de lutte de l'UDPS décédé le 26 décembre 2020. Bourgmestre adjoint de la commune de La Célé, l'illustre disparu fut coordinateur du collectif des parlementaires debout de l'UDPS pendant les années de lutte. C'est en reconnaissance de sa lutte dans l'encadrement des militants que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à saluer sa mémoire. Le président de la République a fait le déplacement de l'hôpital du cinquantenaire pour s'incliner devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Jacob Kabeya laisse une veuve et 9 enfants. Émotion et consternation ce samedi 9 janvier 2021 au funérarium de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Plusieurs cadres et militants de l'UDPS sont venus rendre hommage à Jacob Kabeya-Fundé, compagnon de lutte de l'UDPS décédé le 26 décembre 2020. Bourgmestre adjoint de la commune de La Célé, l'illustre disparu fut coordinateur du collectif des parlementaires debout de l'UDPS pendant les années de lutte. C'est en reconnaissance de sa lutte dans l'encadrement des militants que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à saluer sa mémoire. Le président de la République a fait le déplacement de l'hôpital du cinquantenaire pour s'incliner devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Jacob Kabeya laisse une veuve et 9 enfants. Émotion et consternation ce samedi 9 janvier 2021 au funérarium de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Plusieurs cadres et militants de l'UDPS sont venus rendre hommage à Jacob Kabeya-Fundé, compagnon de lutte de l'UDPS décédé le 26 décembre 2020. Bourgmestre adjoint de la commune de La Célé, l'illustre disparu fut coordinateur du collectif des parlementaires debout de l'UDPS pendant les années de lutte. C'est en reconnaissance de sa lutte dans l'encadrement des militants que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à saluer sa mémoire. Le président de la République a fait le déplacement de l'hôpital du cinquantenaire pour s'incliner devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Jacob Kabeya laisse une veuve et 9 enfants. Émotion et consternation ce samedi 9 janvier 2021 au funérarium de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Plusieurs cadres et militants de l'UDPS sont venus rendre hommage à Jacob Kabeya-Fundé, compagnon de lutte de l'UDPS décédé le 26 décembre 2020. Bourgmestre adjoint de la commune de La Célé, l'illustre disparu fut coordinateur du collectif des parlementaires debout de l'UDPS pendant les années de lutte. C'est en reconnaissance de sa lutte dans l'encadrement des militants que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à saluer sa mémoire. Le président de la République a fait le déplacement de l'hôpital du cinquantenaire pour s'incliner devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Jacob Kabeya laisse une veuve et 9 enfants. Abonnez-vous massivement sur Poulimédia Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. Is going to
nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatelelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borfelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga, alongola nga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bongo. Kasi olobi na ngai mpona bongo naye kososola ete yo nde ozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te ebobeli nzela na yo. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatelelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borfelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga, alongola nga na maboko ya baini na nga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nazalaki mpate oyo atungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le mon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali, ote nalia natondisa malesa. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba, Yesu azali lisungi na nga, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai, ya 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 nakabela yoki bolenge na ngai, tala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo etesebaka te.
Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.